bandeko lisusu tokutani na pokwa lelo yo ngai frère na bino ndeko na bino boumbu na bino l'impresario Joachim Zabona kati na émission oya la vérité. Bandeko bazali connecté à partir ya Luanda nazokomona bino déjà. Bandeko pe na kati ya Congo bozali, bandeko na France pe bisika ya ndenge na ndenge bozali. Bandeko na pokwa lelo tozali koyamba ser na biso ndeko na biso mosali ya Nzambe, famille munene oyo biso toyebi biso nyonso, famille ya papa King Manzila na mama Mimi Rema. Lelo ezali interview oyo tozali kopresente bino, ezali ya biso ba mindimi ya biso ba chrétien. Donc ndeko ba question nyonso koya na yango tika ezala relié na vie chrétienne, tika pe ezala relié na vie sociale na biso. Vie sociale parce que mama Rema azaka moyembi monene na milia ya biso ba chrétien te, mais azali pe ko intervenir na misala ebele oyo société na biso oyo kole azali ko recommander ete soki ozali ka kosala batu malamu bongo ya maloba kaka bongo misala ezali komona te wana kondimano ezali kaka pe eloko pamba. Mama Rema na papa King na banza baza pe na misala oyo ezali kotombola communauté na biso liboso. Donc ba question ekoyiko na angle nyonso azali na expérience na banza nde tokoyokana ba place tokoyokana te soki alingi ne pe kopesa réponse te azali pe libre ya ko rejeter question nyonso boyiko ya nango. Na yebete bandeko mingi bo regretter du fait que ba radio na bino bo solliciter bo sponsoriser programme oyo, mais ezali rejet ngai na pesite, mais ezali décision euti na communauté ya la vérité tosili komona ete pour des raisons ya ba radio ekomi ebele kati na mokili ya poto. Ba radio mususu ezali pona ba chrétien, ba radio mususu ezali antichrist. To éviter un peu ko yamba n'importe quelle radio. Na yebi ke boko recorder émission oyo nyonso boko arrêter on ndenge na bino kasi soki nanto pesi bino permission bo publier yango te oyo nyonso ko publier yango na banza ekozala na charge to na mutu na ye. Yango wana bandeko na minute oyo tosili ko banda émission na biso tika to tuna nano bandeko nyonso bazali en ligne soki bakoki ko répondre biso. Est-ce que mama Mimi ozali en ligne? Allô? Bien. Na banza pe tozala bandeko msupe bazali en ligne awa ngai kama nakoki komona bango. J'espère que kuna bisika nyonso ozali okoki pe kozala na bandeko msupe okoki kozala na ligne okoki kokotisa bango. Soki pa na awa etondi kie eza déjà kotonda na kozanga ko signaler yo te. Mama okoki ko se présenter comme ça to tomber déjà pokwa elamu na kombo ya Nkolo Yesu. Amen. Merci papa Joachim. Ngai mama Rema Spaot Nini Mavantiku nazali moko kati la salle na Nzambe. Nazali marié na prophète Kingi Manzila et mère de 5 enfants. Navandi awa na mboka ya France. Merci mingi. Na banza bandeko bosili kolanda ye moko ndenge asili ko se présenter. Akoyi kutu ko se présenter te parce que biso nyonso tosili ko yeba ye déjà na banza nzembo liboso boti ko yoka awa ya Nzakomba elonga na biso. Ye azali moko ya ba compositeur na azali pe moko ya ba yembi na yango. Na ba obo sili ko yeba ye boye biete pona rappel na bino azali mwana ya papa Mafatiko oyo ya orchestre ya tout puissant OK Jazz. Azali pe moko ya ba yembi oyo na mikolo bozali komona ye soki na pembeni na ye mama Lor Bongo azali te, mais dimwe ba vedette ebele ya star na continent so chrétien. Aza toujours connecté na bango. Donc ba oto na YouTube na banza mikolo monde komi na moko to komi biso nyonso interconnecté. Introduction na ye penza eza makasi mingi te. Kasi pona ebandeli na banza toko bana na bona vie na ye en tant que mama mondimi. Mama Rema na banza kombo na uta ko changer na Rema. Rema oyo eza kombo ya biso ba chrétien to elingo ba sainteté to pureté to entièreté ya likambo. Ndenge to mona ja na mokanda na banza 1 Pierre place ngana tangira ja na premier chapitre na verset 25. Et que Rema elingo ba vraiment entièreté ya nyonso mobimba nyonso ye moko Nzambe. Mama na lobia solo to lokuta. Bien. Comme on dit, la parole révélée. Il y a la révélation aussi dedans. Voilà. Donc, na côté wana banza bandeko bosili komona njete kombo ya mutu soki échanger bana na Bible elinko ba makambo minene pe makambo kitoko esiliko ya. Ba msusu yaka na côté ya négativité, ba msusu yaka na côté ya positivité. Kasi côté ya Rema
na banza kuna eza nyonso mobimba nango ya kitoko nango ekoka. Kote gospel tokolobela yango, tokolobela pe mama Mimi Rema na cadre ya misala ya minene o azali kosala o biso nyonso sili koyeba oya ONG ne ya Emma elinko ba elenge mama. Oyo ezali ONG ya munene oyo biso nyonso zali ko supporter mikolo ba o bayebi yango te bosimba biki na ba papier na bino to kopesa bino ba lien na yango kumsaboke le koyeba misala nini kitoko ezali koleka kati na programme oyo ya ONG ya Emma. Da suka nde tokosukisa na koyeba epe koma bandeko mingi bazali na ba difficulté oyo etali mingi ba ebelenge basi koma bakoki kozwa lisungi à travers expérience ya mama Arema aza nango parce que tokomi na difficulté ya mikolo oyo partout oke na monde bato nyonso balingi kosponsorize bajeune elenge mama bazwa bazemi te bamosusu bazwi bazemi koma bakosungela bango kasi awa tokoyeba mpe expérience ya koma tokoke na passe challenge ezali koya mingi précisément na mboka États-Unis ti na Afrique kuna eske baelenge basi balakisa bango koma bakoki koevite bazwa zemi te na nzela nini challenge eza kobetaka entre l'État na famille ezali tokobenda epe mama Rema na pembeni po aclarifie biso koma ye azali komonela koma akoki kosungela biso po tokoyeba mpe selon expérience na ye koma tokolekela na katikati. Mais maman Rema. Alors? Oui, maman. Awa ngana za na question ya boye. Tangu papa mafatiko azalaka kobeta biso biloko kitoko na femina ya tout puissant OK Jazz. Yo azalaka mwana, n'est-ce pas? Oui, yo. Na lobi tango papa mafatiko azalaka na pembeni na biso kobeta biso ba muziki ya Luambo tout puissant OK Jazz. Yo azalaka na pembeni, n'est-ce pas? Ozalaki mwana mke. Siko influence ya familiale na cadre ya famille monene ndenge bozalaki famille ya ba vedette. Est-ce que ekumbaki yo comment po ya kosala transition entre famille ya mokili na oya kokoma famille ya chrétienne qui est liloko mi mama mondimi monene précisément ovali na pembeni ya prophète King? Oui. Merci papa Mutuma. Eza kaka omoni babongisai alingaki ete ezala ndenge wana ke ye ayebaki ifalaki nabotama epai ya papa chemino mavatiku par rapport ya makambo ya ndasala na ntango oyo yango ifalaki nabotama epai na ye. Ok, merci. Sikoyo na cadre ya ntango okomi koyembela Jésus toyana na version oyo ya mikolo oyo bato mingi bakomi biso président bandeko na Lwanda balobi boye tomona bafoto na mingi banzembo ebele oyemba oza vraiment modèle ya mama chrétienne selon biso bamindimi ndenge tolobaka ete mpona kokumisa nzambe mama il faut kolata kitambala faut couvrir la tête ozali presque l'unique vedette ya biso na mboka ya Congo oyo bato awa baza koconfirme ete bamoni yo na bamilulu ebele presque 90% otiaki kitambala mutu mpona kohonore nzambe na ntango ozali koyemba. Précisément baye ko benda exemple ya kaya émission munene botay ko sa na chango na masina po lelo na baina na ba question batu mususu balobi na chango o se souvenir lisusu n'est-ce pas yona mama lor bo oza komona batu bamona ke wana hôtel bagi na ko tie monseigneur na biso na jaune wana n'est-ce pas et ko tie wana fonti na biso wana mise to za na besoin nango siko na pembeni na yo tomonaki mama lor mbongo to azalaki wana ye mpe azalaki na mvwela ya Saint Peter ya noir quelle combinaison wana vraiment banimero na bino kaka te bati nyonso basepelaki epuis bana jeune fille bazalaki na pembeni mpona koakompagne bino wana bazalaki kosansakala wana moyen te kobina ya somo mpenza commentaire eza koya sur scène wana eza makasi euti na Lwanda bato baza koobservaka bino makasi kuna. Amen. Balobi boye. Pourquoi ser lor mbongo ya zaki na ekoti ya lata kiloko la Saint Peter lo très bien mabe moko eza na kote. Yo kaka na groupe nyonso na ba olanga nzembo zalaki yo kaka mutetiaki kitama na mutu pona glorifier Jésus. Est-ce que oliko kabola avis oyo yona bango si bien que za ko toucher vie publique ya ba ser lor mbongo na bandeko nyonso ba yembi nyonso Kongo kaka yo mutu salaki exception. Est-ce que ozana likambo ya kobakisa wana likolo bandeko na Lwanda banyiba yeba pona nini kaka yo ya mimi omoni papa nzambe
sentaka à l'aise ya kolatela nalinga mingi kokangeli na motu so natiela mbala motu esalaka bien. Ça m'arrive aussi, mais rarement, natika motu polele. So natiki motu polele, loba nakangi suki ya maboko, ou bien nakangi suki ya sinda, ndenge mama naoka na kala. Na ina bon na ligne 90%, ceux qui n'ont pas liboso bazalaka elamba ya motu. Donc je me sens à l'aise comme ça. Eza te ki na ndenge nakabona quoi que ce soit. Bongo siko lobini na ndenge ya baser na biso mususu ba makoma, ba mama Marie Misamu, ba mama Loro Mbongo, bango vraiment sur 100 ngara zo pesa ka statistique ndenge na zwili. Bazwi presque 5% kaka soit examen eta ba échoué. Que mingi kati na bango baza ko ya pona okumbisa Nzambe na baloyembo ya makasi ya Nzambe to liniko yoka ya me bango moko baza ba échoué. Na kozala modèle akota kitambala mutu oyo bandeko Villa Santa na Luanda batu baza poser ba question oyo naza na awa yo olobi nini na commentaire na bango wana toyoki na côté na yo okoki kutu ko se justifier te parce que ba pratique na théorie za différent awa déjà batu bango na misu baza ngo komona ba bino boza ba yembi ya makasi na Kongo pona nini ba ser makoma ba ser Marie Misambu ba ser nyonso ba komi ya mikolo suki ya ba chinois kaka ya ba plastique ya ba mesh kaka toza komona kaka ya makasi sauf yo kaka na ngamu na bango esko ko iko lobela bango te ngoni papa soki to le mingi ne sika wana ekucha poliniki misala mala mingi te mais soki bandeko ndenge nayebi ki bazosala Nzambe na solo c'est ça qui compte. Ils ont monté pour acheter du tamba à Moutou, mais balobi qui ont côté l'eau là pour acheter du tamba à terre côté de la tête. Ils ont allé au azali na motema peto. On a été comme ça dans le solo pour la moline. Oh, ayebi musala bene musala ezali la tamba qui va commencer. Des années nous juger mon. Ce n'est pas parce que on a acheté du tamba là ou on a acheté du tamba la tête non, c'est pas ça qui compte. Vraiment par rapport à Bima na biso na ebuki bandeko mpe babombaka mtoto malamu balataka malamu par rapport à batini litambala na te ndenge tokondanie qui que ce soit no eza malamu mingi te bien mais sikoyo bango bakei sur base ya makambo Saint Paul alobaki ete mwasi oyo alingi kokumbisa Nzambe to mobali alingi kokumbisa Nzambe ata ekoti te mais inverse na basi ifo batya ekoti na banza sur base ya critique ya biso te mais sur base ya liloba la Nzambe il faut la prouver na base de place on a bandeko na Luanda bayeli mais lokola oza ko éviter na polémique problème ezali te mais message na biso na banza ekozala publier batu nyonso bakolanda yango te bandeko na Luanda précisément na mboka ya Palanka batu baposer question na balobi te bino ba congolais na bala congolaise boza ko régner na solo na langue na biso lingala boza ko yela biso kitoko kasi bozalaka pe modèle na likolo na yango bayesu ko bakisa boye kaka epa na yo sere Mimi balobi ete bamonaki yo peut-être bazala kokanisaka suki no ezalaka peut-être mikuse nsasa zinkombo yango wana oza kobomona isa kitambala mais na 2010 oyo précisément vers la fin baza koobserve yo bapaparazi partout bazosurveille yo baye bakamwele ata bamoni okoti na Facebook bafoto na otie te mikolo oyo bango nyonso bamoni yango précisément ngata na l'ancien legacy ya académie na biso ya africaine nde bamoni mpenza babilongino mpenza ke sero ate etuki de question baza nango sur base ya mutu le même mutu ezako mpe so bapoint balongoli so bapoint babi tomoni sero atie donge bantene kuta some kuna donge ye mpe azaka na suki ya makasi me aza kobomba yango me sikoyo akomi kolakisa yango alors balobi boye sere akei kaki ukoma tune nanu question wana mpona nini mikolo sikoyo eske olingi ochange lokolo ou bien ndenge nini parce que oza koatire mpe bata attention sikoyo bamikolo oyo na ONG ne osaliki ete oza koya mais en attendant balmoni yo lokolo nyonso comme si okomoya mpe kaki sikoyo bwana balobi ya solo to lokuta